nouveaux conseillers. Ça, nous devons leur rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue. Mokonzi ya mboka ayebisi biso soki mboka ekomi wapi pe atuni biso tolinini tokoki kopesa mpona yango esengeli topesa ye losako mpo mokonzi mosusu akoki kosala yango te. Awa nde tozwi libaku liye mpona koyebisa mokonzi ya mboka makanisi na biso. Tolingaki ete na mokonzi ya kala Kabila Kabange bayeba kosolola mpona nini kaka po tozali nanu koyekola demokrasi na nzela ya systeme eye ya politiki. Président Ndimaki yango liboso ya suku mibale ya parlement ezalaki lisikulu lia ye ya Yambo. Ezali mbala ya liboso ete tozali na makambo ya lolenge loye. Ezali malamu lokola na politiki masolo masengeli mazala tango inso bakutana basolola kaka bango babale ayebisa ye tango bazali kaka bango mibale basolola kaka kati na bango babale batika pembeni bato oyo banso batiaka moto na ngambo mibale basolola miso na miso makambo ya mboka. Pona biso ezali wana nde mokonzi ya mboka akomeka kozwa biyano mpe na nsima akomema na ba institution parlement sénat pe misusu po yende mokonzi ya mboka ponamaki na bato banso kaka ye moko biso basusu te. Le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentils de m'interroger.